Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Internet, et kozika, rase kozika. Émission dans haut, sala qui wana au dévoilé qui aux akambanda ya Sarah Diego Azoki so babi bate belé et sali bango bientôt bazala la pembe na babi pourquoi les ketchu ko le kana TV allo baba dire wana tu as les ketchu o yebinga pesa tout ba message nsuku ba omi ko éviter pour ba qualifier pe bango te message mususu omuninga baba no buma ba message lilote message fois lingona vrai amour mais cette fois lingona motema ki azuyo mwana ba délai no makamna yo amona ngote ali bote mapisoka ba conseil vrai médecin les ana et médecin linga mutu na oyo ozala ngo posa yi pas solo ozala ngo dans les besoins oh pe onetinga naza nga tina ba médecin pété parce que naza dana papa Paul Fiki pona maman Nathalie Fiki po isayo pote komelo kilo loko boye nesi bango yebi pona bango ata bombati bo kiti e ko changer ngelo côté naza le ketchu na ba passe na nga bisengo na nga api naza rêve na bino tout na koya na mata ngamuka mzambe pour moi nzambe alobaki faut koya faut mata ndeni koya tozala ka likolo lelo internet qui jale lo ekota na internet ba biyo pozalaka abaku mais donc ande bambeza a changer parce que tozala ba enamité ma tozala amité ma baby sona biso mo ba comédien obina ka qui jale la kimukala yebisanga bandanga leke chuna botama école nyoso na posana tanga na okilo tanga en plus to moni vie na ngana lenga mi ba fête ma mbana na kola bana na ina ne na ngatina ko ba ajo na zana ngolelo do baso na sali fête anniversaire na ngate singa mona boy to mo comprendre réalité ya vie tu as bien pas cité na yebité Dieu m'a parlé so na la linzala c'est na zobela to na zana posa ko liati na structure nini oyo elekaki bachino ya Karine Mokozi ta bachino so bakoti elekaki te oui soka bakupa mpeza mpe bachino na kati wana baza na bango eloko olinga mpe na boti eloko nanga bakatiniste oui bakatiniste nanga bakoti nga naza nanga mokala te kovandaka kende Belleville omoni boye nomona Belleville nakokati sila nakokati baser nanga problème c'est que on a analyse nanga maintenant na tante pour na fingira ba moto pa changa kati batata ba mama bandoki et Cissé bandiko partout dans le monde entier bino so bringa femme nom isobe le roi du rire na sangi bino iloko moko pa bino pibu senga biso trop femme nom ibwaka nga femme nom isalila nga nzimbu boy femme nom isalila nga boy memba ribusu article na bino ko demain pe asenga bino eroko so busari yango na kuzana conscience ke buringa nga soki buringa tout le monde va s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Chantal Yanzambe TV. Soku kutiwana ucheka ka twin mbara moko ubana utala ba gaga somo ya kitoko na Chantal Yanzambe TV o biso nyonso teza urika kuna. Minga kurubisa te. À la prochaine. Pona lelo narimwe. Chers amis, ne vous trompez pas d'adresse. Chaîne est belé, mais chaîne est moko. Chantal Yanzambe TV. Abonnez-vous massivement, brutalement. Nanzambe, akobetilo maboko, okozala beni. Chaîne ya moko, Chantal Yanzambe TV. Bana mputu, bana kongole mo Clarisse, bana mukiri mumfimba. Vediri nazao dubana binu sieni sali kaka moko. Oi binu bubanda kutala. Sieni wana Chantal Yanzambe TV. Chantal Yanzambe TV izali na makambu nyonso na kati oyo binu bugulanda. Izali na information, izali na magag, izali na mafilme, izali na muziki ya lelizezi na ya bantu wa mukiri. Izali na makambu nyonso oyo binu bulinga utala na mukiri mumvimba. Soku na kusi. Mama Ida akusa kate alubaka ya solo. Ngana kei na kekuzapa na tala.
Chantal Yanzambe mbote na baye bonso bazili baku ya kolanda biso bo s'abonner massivement bo liker bo commenter bo partager ezanga ya bino Samigra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise ndenge kaka na lobaka l'actualité nous oblige à faire deux analyses. Bienvenue en notre rubrique Elambeli et Keseni. Elambeli et Keseni cuisine est tellement vaste, est tellement munene lelo tozana moko oyo alambela biso bien yenani toza déjà awa na lingua la précisément awa pa ya Kevin Panda lekechu lekeleke akolambela biso elambeli ekeseni na kozala ingratité ya kopesa mbote nanga na balanti na biso nyonso na maman Chantal Yende Pumbu la sublime maman Chantal Yende Pumbu motema batu ya papa Joseph Kanda Peti na bosanité lisusu un grand merci à Montréal Maslo Mambote balobi libandi ya talo balobi libandi wana nde ekosala ka musala toujours malonga na pesi pe mbote nanga na DJ Overdose John Cash Money pourquoi pas Charles Pumbu le jeune millionnaire na pesi mbote na pesi pe mbote nanga na docteur Dieu merci bokolo papa na prince Arthur mobali ya batu ya mama Aisha pasteur Alpha Bokolo Mobalia maman Gisèle Mbala na pesi bino pe mbote na pesi mbote nanga na Papi Kuka l'entrepreneur congolais ainsi que à Shikito Bangu ya babangu mokonzi ya bandale en tout cas bon s'abonner massivement na Chantal Yanzambe balobi makambu ya boye ya kitoko boye bokomona ngo kaka na Chantal Yanzambe toye lelo to solola un peu na lekechu Toyebite Soki Akolambela Bisonini, Montréal, si tu veux même langage avec moi, ça tourne, hein? Restez branchés. Ok, on entre. Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment? Tout le monde est nouveauté. Chantal Yanzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Vous allez bien. Oseni. Fatigue nini? Webe ketoya, webe da programme. Si, nebe programme, nous devons avoir vraiment, excusez biso pour la air. Transport et chasse yango, et biso moi retard. Babi, transport comme moi pas ici, yango me ça la moi bongo. Mais ça va quand même quoi. On est là, il n'y a pas de souci. Mais dans d'autres angles de bien, ouais, moi corps est dérangé mon moutier, mais ça va. Ça va biso toye na biso otala yo. Corps est dérangé de ni sous leke. Ah. Non, nous autres bien, tu sais qu'il y a un changement, malaise, un changement climat, on est, ils ont frappé, mais je suis là par la grâce de Dieu, même au y a des retards parce qu'il y a des tongo. Oui, retard, mais il n'y a pas de choix, on est là, on est ensemble, c'est ça. En tout cas, désolé vraiment pour un retard. Eza baramtokuta na ngalangoka na banzela yo yebikaka. Leke chupanda Chantal Yanzambe TV Samigra Amba le loto préféré qui toya ko rendre yo visite na rubrique na biso tozala nango elambeli ekeseni balobi yo papa loboko mama loboko en tout cas to mekampe ko sala moi elambeli ekeseni ouais elambeli ekeseni franchement so nzoto te ngeza la pende mzo so lambela lelo nzoto pe buki mo muke mais na baki tu vois lelo mingi na mona ngana yeba recette la mingi pa kokolanga ba swahili ya za mto lamba 3 lambi liboki ya boy la na biki ba mingi somme da sali liboki sala ka liboki ya nzombo o liboki ya ngulu o liboki metwa bosa na mingi ko sala ba te ya tena liboki ya soso ya mbika na liboki ya soso ya mbika soso ya mbika no kolengo na kwanga kolengo na makemba kolengo pe na loso na bato balinga kolia na bango mais na biloko nyonso elekaka lipa kwanga nini biloko tu makemba roli yango siko lelonga na kosala liboki ya mbika nasali na
mbika liboki ya soso ya mbika nasali na yango nini bon on l'exploite to kuma kuna boy découvrir biloko na ça va liboki ya soso ya mbika. Voilà, liboki ya soso ya mbika toko découvrir yango lobi. Ouais, ça dépend de na bino pour ceux qui. Toza vraiment de toyeboué. Avec on fait le transport les lois 15 heures pe rolomate ça n'a pas problème te. On est là. Obi oyeba kolambe pas grand-mère na yo. Andi mtalakisa ko kolamba. Pas grand-mère na ngana. Quand na ngai epeli ka grand-mère na ngai molimo ne pe malakimia marozi. Monyo so bakufa. Monyo so bakufa milimo bango penza pe malakimia nzambe azana bango nzambe abatela bango bazaki batu moko bazaki spécial surtout kota kolamba ça dit que grand-mère pas kolamba mais marozi so kolambelo a créé ba recette et lo moi sangisi c'est bon vraiment mais liboke ce que ya soso ya mbika na yeba kolamba ngo pa na ye biso parce que nous na famille to yeba kolamba. Parce que nous comprenons que les gens ne sont pas tous mingi ko tola mbali boki ya soso ambika na biso to tika va na famille. C'est que ta bibi na biso akoka soso na frappe ka bango boki ya soso ambika ko nzimate. C'est ce qu'on so les boki ya soso ambika na ngai za bien au sentiront que olia kitoko et en plus soso na pena service mobimba. Fait to likambo oui on lambela yo on a fait une manifestation na cause ko benga oui za kolabona elle met da cuisine nanga peso so service nanga lekechu oyo va to ya ma publio za bien tout. Voilà les questions panda aux en internet to me camper moi ba question mo kaka to ena biso lamba mais so lamba lo ba mingité parce que mon déjà je me sens pas bien corps et moi dérangement mais il n'y a pas le choix tout ça comme ça tout ça comme ça parce que mon salon les a valeur na biso j'espère que au zonga na pas ça qui ndeko na dani nga yobi mikolo na téléphone te ya bande pe téléphone na passe obi nga WhatsApp mo na linte lote appel ka normal na téléphone na muki wana na za penza na WhatsApp te mikolo téléphone na 14 na ngebungaki na za chobote au zonga pas ndeko na dani tu vois c'est ça mais on est là il y a pas de souci nous au que te comme na WhatsApp to zoyote téléphone nanga penza bungaki mais je suis là tout ça quand tout message au sala question on est nango poto banda so penza ko la banda na biso les ketchup panda babi internet et kozika rase kozika émission dans sala ki wana o dévoiler ki ozaka mbanda ya Sarah Diego azoki so babi batu belé et sali bango bientôt bazala zela pembe non babi pourquoi les ketchup akoleka na TV allo baba dire wana ben sanité wana plutôt ouais yebi oya yebi les ketchup oya yebi nga pesa kutu ba message nsuku ba omi ko éviter pour ba qualifier pe ba onde te message mususu omuninga baba no buma ba message le lote message une fois lingona vrai amour message fois lingona motema ki azuyo mwana ba délai no makamna yo amona ngote alembo te mapesoka ba conseil vrai message ezana lokwa papa Paul Fiki pona maman Nathalie Fiki po ba lembanga te ba ya ba lebisa bango 1 2 3 5 6 7 8 makambo mais lokola ba lingio kaka un vrai mécène azara tabilo lo baté un vrai mécène azara songi te un vrai mécène azara na charisme lokola maman Nathalie Fiki pona papa Paul Fiki po ba vrai mécène ba mécène musu soki omoni papa ida ka bato kabela bato oni so bisa azo adapté te mécène linga mutu na oyo ozana ngo posa yepa zongo selo ozana ngo dans les besoins oh pe on etinga nazana nga tina ba mécène pété parce que nazada na papa Paul Fiki pona maman Nathalie Fiki po aussi ki na ba yana nga pe musu nazana na bango ba Gisèle Tati maman Versace Motema Prince Jicloina ba ve nanga ba si ya Molex Aigle Noir ba ve nanga ba ze ebele ba eda nga ba sunganga on nazana bona boka bango déjà ekoki ce que yebisa ngai yo mécène so ko éviter nga po mona sala mam nanga nte oye ko luka ngai peut-être pour n'importe lo un plus na activité na yo to n'importe lo plus na kombo na yo to lukanga pour ba délire nanga parce que oyebaki nga délire nanga ezalaka bongo so ko yebi nga vrai ko découvrir que makam on a le vrai to faux yo ndo découvrir yango nga moi je veux pas que non rolenga te parce que déplacer muso à côté c'est ça peut-être lo banda côté to lo na ndako ki na ndako ya vite bolingo yo na ville za ba no morati lelo banda comme mbalo changer
les ketchupanda. Comprenez vraiment. Les lots dire bravo. Oui, après, ça se passe pas qui ça y est. Bah qui ça y est, pote comme le kilo. Kilo ko boye, nesi bango. Comme le kilo. Yebi sanga siko. La minute oyo. Son ba kipe matinga sala ba feti mona ndaku nanga sans eloko. Sans eloko va nous créer fête. Ce qu'on fait là déjà pris un bon billet au faut que état Afrique d'ici au Québec poto au Québec Dubaï parce que ça les longs dépenses à fête. C'est-à-dire que yo mo yebi eloko yo zo luka yo mo yebi eloko zo sala parce que ngati na mitu ngale ke chino ko vivre te pona batu. Peut-être qu'ils ont vu na batu, peut-être dans une appel l'activité. Au moins quand que au tika village pas village ngolé salate. Ah, village pas dans son tika bat parole alors que tu vivre pour na batu. Vivre yonde moté manezo kendele. Lelo na va non ça ma ngai. Na kwea, na vanda, na chité, na salabwe. Et là on a le raison lango et le raison natanango. On me siko no va no siko. So azuka téléphone, allo man na téléphone po. Na posa lobina ke ka Dubai, Dubai ka lobina ke ka na ke Paris na ça dit na ki na okende. Lokola za déterminé mam na za sala parce que na moyen te mon kilo ko pousser ba peut-être bazo loba mabe na yo bazo pousser ndo ba kati na yo oza na motema lokola na comprendre bango ata bo mati bo kiti e ko changer ngelo côté na za le ke tuna ba passe na ngala bisengo na nga en plus na za rêve na bino tout. Oui, c'est ça. Nous avons un problème de temps. Nous avons un mata. Nous avons un Nzambe. Pour moi, Nzambe il faut mata. Nous avons oh, Fachi pas un problème. Fachi pas un problème. Voilà, donc on a le lot internet qui jale le haut côté d'internet. Babi yo pose la abakou mais toye ba pété ce qui positionne les ala ndene parce que ozo yambano mututu oko sala musala no ozongela musala no normal to lali to la muki mucho paleki imayo ya mayo aleki marambana nyonso to na posa o mona teke culture na biso théâtre na biso ezo kende wapi leke parce que ça donc andi bambeza a go changer parce que tous ba enamité ma tous amité ma baby biso na biso mo ba comédien parce que na ba ngapena comédien pour na côté faire pour na côté on pensa on moni lelo pour ne te évoluer télé de ba nigérien baza ba Netflix so sali la muna tongo Netflix comme le Nigérien na Nigeria bango na bango peut-être to ça film oh langue zo boma bino lokuta toto cinéma za na langue za na langue te so ba beki langue te ba cause parce que so ki langue ba film so ba indie total za la kana na voix na mnoko na bango bazo interpréter peut-être na français et on peut biso ça créer le mot film mo ya munene pe ba sala biso ben so français ça passe ba interpréter les biso ba studio za la tête tonton parce que nous sommes au Congolais, nous sommes à niveau de film lingala, qui va interpréter en gros pour na Netflix, nous ne pouvons pas pour tout ça capable, si on n'a pas payé anglophone, on va interpréter payer en ça. Dans ce cas, oh théâtre na biso et si batte pour la langue, non oui langue c'est bon. Tu as la capacité mutu pas y ba yepe ba soki yo yeba français tenga ba c'est que e mon ki mutu oya ko interpréter na place mais figurer za la yo elongi na yo ba no ludi lo ba nglo ba français ba bi pe changa kuna ndolo ba neka lingala ce que bo découvrir yendeni na temps normal ndeni za plan est-ce que ba français anglais pays anglophone yo zo ba lingala o ba ko découvrir yo te sans soit na petit na que bongate ya biso mo parce que to linga na nte motema beza makase po ata na film que to tourner linga la ba interpréter na français comme les biso passe à na kati ya Congo mais Dieu fait grâce quand ça ensemble ndenge na obi na ka ki jale la ki mukala yebisa ngai bandanga le ke chuna botama école nyoso na pour ça tanga na kindo tanga en plus to moni vie na ngana linga mi ba fête ma bana na kola bana na inane na ngati na koma ba ajo na za na ngolelo de base on a sali fête anniversaire na ngate seki nga mona boy to mo comprendre réalité ya vie ndinga bana inane ti ko na kota sa mabela fête la nga kaka a fête la kanga kaka asa ela nga ka ba fête azala nga kaka bien en plus na habité ba histoire eza na vie que tu as bien pas cité na habité Dieu m'a parlé so na la linzala seki na zobela to na za na posa ko liati les ba msuba za ba okola balali yango to kumisaka Nzambe parce que na yambaka na sala ba émission bakati tango ko ba histoire ya batu bazobeta ngana kola boye ngana sala boye Jésus na yebi nzala tenga na yebi na ngai te
le ranzala soki na beli to soki ndeki to na aba mikolo boye oluzindi mbongo to leki mbongo wala linzala kenala lanza pesi de ti omoni kina komana linga misuni makasi za koko nanga ça dit que ceux qui ont lié à bi pour façon le moi soso face à le ko ceux qui ont mbongo kwista ko défloter li bana pa ya janini ça so na ngambu ya janini bi ke bana mungala ba yebi ngo magali ba yati bi bazamba poto ba yebi ya janini na coin ça dit que au moins la kanzi na yebi na ngaku la yebi ti suna leni za sena zo bela tuna bola mina kolela pesa to mela taji c'est na yebi na ngande balala kana bango nzala ti ça dit tina koli bosco eza na mutu nini o ya ko complexenga pona ko makwa ba mikale belé bazolanda ba communiste kolinga mutu ya problème te mais kolinga mutu na te pona intérêt pesa $100 pour finga lekechu pour finga kingani pour finga exil pour finga sila pour finga Belleville non là c'est pas bien yo no kenda na bureau te oh wana ser na uta Paris na zonga na yakini abenga nga kendo za biloko na vidnani na bureau na yena pa pesa nga biloko mutu nanga siko na zate wana na rolvandi la yepo na bilebo lamu na yepo na lo mabe ya ninga musupa pesa nga $100 te so na vani na nga ana kata na rovandi na nga pierre na minutes o na ko toke net boy na zana nga so ya ko defa nga mbona wa pesa na bango ngai na za mbona nga le na nga pe jour na zo mbona futi na nga siko bisanga na vana na ka po na Belleville linga nga to sela linga nga na ya pa Belleville sila omoni baza wana te foi parce que ba katiniste ba koti pour ninga sape structure na ngate ba katiniste baza pour ka ba kuku baza yebisanga yana structure nini o eleka ki ba chinois ya Karine Mokonzi ta ba chinois so ba koti eleka ki te oui c'est ka ba kuku pesa pe ba chinois na kati wana baza na bango le po ninga pe na boti lo na nga ba katiniste bakatiniste oui bakatiniste nga bakoti ngana naza nga mukala te kovandaka kende Belleville omoni boye non mona omoni non mona Belleville non kokati sila non kokati baser nanga problème c'est nga na sa analyse nanga maintenant na tante pona fingela ba moto ba changa kati so yima kama bakati ba structure bongo Karine ba chinois structure ngeleki ya Karine Mokonzi to ba chinois bazala mokili mama baku ba ye ba famille bota ba yes ba peshalov ba yes manga pe ba katiniste ba koti ba mama pe bazalaka déjà to yebisanga ke na za mukala ya kingani gauche na kokati so na problème na passe na poto singa no singa bango oya moni opesa nga pesa mena na yate pa pesa nga 100 fona ko lomo na makizengi yo mwabali komi kizengi yo mamkolo komi zoba zo yeba so ile zo salate non po nga pe na zo afanya za ba mikala nga pe ba koma pour ça bien mais ngana okukati bazo ba ser na ngana za ni ya bakuk na za ni famille bota je suis katiniste mais bango tout baza bato so linga pour na bibongo na babakuk wana bakatiniste bazali na famille bota na bakatiniste bazaba chinois bakatiniste bazali bango tout baza bato na biso luko bato ba linga yo na ba vrai amour non que ça ilo hypocrisie moko boye oya le théâtre baby théâtre vraiment baby na affaire à YouTube tant d'autres ba ça ba sobe bon ça va théâtre ba papel bon ça va théâtre bon ba sans aussi te be marambo ça là un groupe te bi que groupe les gars oh mais ça ina batuté loi ça ina ba mais théâtre ka ya YouTube na c'est plein à Barcelone mambaloba qui est oza moi ça mobile yo pe luka comment quoi Xilt yo pe luka comment quoi Belleville pona ni Yolanda ka Belleville na sima yo poza nzoto za bazima o benga ngoma belle na nzoto pour la ni Yolanda ka muninga na yo ça pe marambo kola mutu yo poni kola ndaka muninga na yo mwasi ngaiti ona muninga na mobile ngaiti ba age na zana ngoza no trop muki fona protéger lumière na ngana étoile na ngai na kolinga étoile na ngai e be baka te pona bato ya mokilité na bato gauche droite ba lobby tena voilà la kingani za problème te mutu mutaza mamne parce que ezaka yo beti concept na yo menga na bien na profina ko tanga na click ya sila profina ko tanga na click ya Belleville mais non que siko yo click ngozo kota po yo finga ka bato wana ne siko mabe on a des siko mabe ça muni ba moi salité ba bimi ba sale kiri famille bota la vie ma ouais la salité o moto tout alanda na sima o fingi la moto gauche droite baza salité baza salité héros ba bimi ba vous attendez ngana fani moto eswanga le fana comme film abenga ba acteur na biso Congo ya na CPSA ba parce que ça ba projet belé au sala na za atana bango te moi je fais ma vie qui veut prendre les questions mukalaté bango tout ba ser nanga yebi ici je musa les gars na na conférence à Grâce Tembo na code à lobelinga bi c'est que je t'aime beaucoup na linga kayo ça va bien oh yaya
asa icône te abika lingaka yo sikona comprendre batu oyo bakino fingele batu ba à s'intéresser na bango te. Moi je suis vrai. Kevin pendant les questions ça vrai. Je suis pas que hypocrite. Non, moi je suis vrai. Attends la famille n'a pas vrai solo la CP dans la CP dans côté et simbi vrai on campé ba chose lo ba na pe vérité ti et bon na belaka mutu moko mais transformer qui na batu nyonso eza maloba mais na ngamuna ki liboso suna ya bango na ikoloba te maloba na loba ki bolimbisa eza famille bolimbisa toza so bandeko na ko sa pe teti mais teti eza ngompe na nzela te ça dit que baza ba collègue na nga pe na za comédien baza bandeko na nga baza famille na ngai tu vois. Avant la mambo ya internet so banda mambo théâtre ka tempe coïncidence bani coïncidence pe ça qui nanu te ngalo le chunza mbosa mambo na ndenge na ye malgré la réalité ça va difficulté les aller mettre au bundaka mais je suis pas mukala je suis pas complexé je fais ma vie je fais mon boulot et si quand on atteindre ba âge ba vie ba comme na photo sambe la penga le chuna comme na ngwa parce que na succès na bas âge comme on dit na moi na jeune c'est business ba mi ko na musika ta bana banda succès bazakaka il faut que tout na bango nzambe na secret na bango ezani na ngopwani ka bomba lobela bango yebisa ngo papi mbuma banda succès kara ye na ye pwani faut que tout na il faut pénétrer esprit pour nga pe mam na simba lokwa ya papi lokwa ya nati lokole lokwa ba noela madinga pour la ni atuna raté mais comme ne loba maka faut ba Sylvie Bongo elle est pas trop polémique et tu vois mais elle est toujours à l'actualité c'est ça un bon français hein les que voilà là je salue à Willy Moucheni code mondial code Amboka. Hein, mon vieux Olivier Songanzi, là, je te salue. Ya uloza likoloza na se aza batu nyonso. C'est-à-dire que mututu oliambo na ye vena ngana. Ya uli bazo baka, ya uli musheni abi oh. Minuso ka to boka ile mo uli musheni zo monotonie. Uli musheni et tolomo. Ba bien tolomo la pe. Te ngana linga batu baloba. So na yena vandu bot balobi te mote na sens te na défense kaka ya uli mo yebi vérité c'est que na ça ta ko justifier te pe na ko justifier kana mutu te na TV ngale kecho na ko justifier peut na famille na na téléphone na ndeko na maman na ba parents na boyebi c'est tout on s'atika na sima na ngai baza eloko te na eloko justifier te na za eloko lobate o kanisa yango te na za le kechu na Kevin pendant le kechu parce que mamto salo na vie auto zo par nzambe ya yebi to forcer le roté poto sala le kechu boyo sala nani boyo sala ça dit que nazo évoluer kaka ndenge nzamba o senga mais na bokasi tango pona yebi nzambe mabeso na yeba ki nzambe te ah là vraiment désolé funa lamba plutôt no lamba voilà to continuer na biso to lamba voilà tu as déjà biloko obenga en tout cas bon s'abonner massivement na Chantal ya Nzambe TV marambu ya boye pardon Montréal to komona ngokaka na Chantal ya Nzambe TV vraiment bon séjour na ba musicien ya Ferrego là Jésus de Nuance babi jet set au grand complet na kati ya Mboka ya Amérique, États-Unis, vraiment. Là, je vois déjà le professeur Mathilde de Gaulle, Balobi, Moyembi. Bon séjour à toi, en direct de l'Amérique, de l'États-Unis. En tout cas, rendez-vous, encore le 24 juin, Boya et Belé, martyr. Donc, au-delà, là, je salue la qualité de choix. Moulatis Nangaya sur Olga Bilé pour Amba. Mon avocat de sur Maître Christian Bassansi. Yanono Bassansi, grand frère propre, le millionnaire de prix Paris, je te salue. Je salue aussi tonton Omer Djembe, les nécessaires. Tonton Omer Djembe, les nécessaires, moutoumoko bien. En tout cas, Bisoto Salara, Obé Monsala, Samigra Amba, la Cléopâtre, Montréal, Maslo Mamboti Balobi, Libandia, Yatalo, ça tourne toujours. Batata Mama Bandoki et Sisé Bandiko. Partout dans le monde entier. Bino Sabringa, femme et homme, ils sauve les rois du rire. Na sangi bino iluku moko, pas bino pibu senga bisotro. Femme et homme, ils boivent un femme et homme, ils salent l'angan timbu boy. Femme et homme, ils salent l'angan boy. Même Bayari Boussou, article na bino kodeme, pe a senga bino iroko. So busari yango, na kuzana conscience ke buringa. So ki buringa. Tout le monde va s'abonner à Chantal ya Nzambe TV. Chantal ya Nzambe TV.
soku kuti wana uteka ka twin mbala moko ubana utala ba gaga somo ya kitoko na Chantal ya Nzambi TV o biso nyonso teza ulika kuna mingi kurubisa te à la prochaine pona lelo narimwe. Chers amis, ne vous trompez pas d'adresse. Chaîne est belé, mais chaîne est moko Chantal ya Nzambi TV. Abonnez-vous massivement, brutalement. Nanzambe, akobeti lo maboko, okozala beni. Chaîne ya moko Chantal ya Nzambi TV. Bana mputu, bana kongole mo Claris, bana mukiri mumfimba. Vediri nazao dubana binu sieni sali kaka moko. Oi binu bo banda kutala. Sieni wana Chantal ya Nzambi TV. Chantal ya Nzambi TV izali na makambu nyonso na kati. Oi binu bugulanda. Izali na information, izali na magag, izali na mafilme, izali na muziki ya lelizezi na ya bantu mukiri. Izali na makambu nyonso. Oi binu bulinga utala na mukiri mumvimba. Soku na kusi. Mama Ida akusarate alubara ya solo. Ngana kei na kekuzapa na tala.